Frère, tu es un enfant, quand tu moyen attends comment les athées, pose un niveau assez. Tala, koloba mingi mbanga passe. Na ozela yo, yaka problème yo zalate, ngana chrétien pe chrétien, yaka yo loko lobi ngana mutabakisi yo za mutanzambe. Bon, ngana zana Jésus Christ na nga obengi mutabakisi, yo pozana Jésus Christ na yo pe, to vanda ngana yo débat entre et puis délivrance et puis démonstration. Etana yo débat ngana yo et puis démonstration. Koki mandete parce que na yebi ko kima débat et puis démonstration ba kanga ba porte ngana yo na journaliste. Je pense que oroki boloba langue tala bien aimé to lembi ba évangile ndeti ba frère o ba aventurier o te abatu biloko mikie to lembi tala soko yebi makama nzambe te vanda kendo beta ta siffler kendo beta ta mbunda koma ta moyembi. Hein? D'être ma frère Mike, comment t'as moyen de kendo yemba, au lieu ya ombrier biso pamba. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Vraiment bien aimé, nalingi un peu na lobela bana nzambe nyonso ba Olanda prophète Ezekiel nayebi ke bozalaka toujours na banda kuna bino devant ba poste téléviseur na bino kolanda prophète Ezekiel nayebi sakabino mettre fois émission nyonso ngana salaka eza émission abana mikiete ezali émission aba mikolo eza aba bébé omona apôtre Paul alobi e ana makamususu na banga koyebisa bino parce que ba bébé tala nazala kuna na le Nazarien boyebi nde ba bengana prophète Ezekiel parce que na teya biloko mikolo bakima tala mwana moya ya mukie azoleka na sita oloba keno prophète Ezekiel a mutabakisi mais yo a bébé spirituel soki oloba kenga na mutabakisi c'est que Yesu pe a mutabakisi siko Yesu atambola likola mai alobi na Jean chapitre 14 verset 12 alobi mutu nyonso ondibelanga aosala misala oyo asali epi koleka misala oyo Yesu asali eza nini Yesu abimisa mbongo na munoko mbisi lelo so prophète Ezekiel abimisi mbongo na saki bobenga mutabakisi Yesu atambola likolo mai lelo so na ke tambola na fleuve Congo obenga nga nani mutabakisi ozomona niveau za nango oza bebe kola nanu omesana na makamba mate abongola mutema ngana problème abongola mutema te ngana ye po bato ba vivre miracle Congo azo souffrir Congo ana posa ba pasteur oyo ya poki ya Elile Tishibik ba belela moto bien aimé dans le Seigneur botanga nanu na livre awa bozo Actes des Apôtres chapitre 12 bokende kotanga na verset na yango 7 Bible zoloba angelu akotaki na kata prison apôtre Pierre azalaki na prison enchaîné mais Bible lobi ange akota atombo l'apôtre Pierre abibise batobola miri bakota hein Fortune mbala yoza mwana mukie papa tala mbanga passe koloba mingi mbanga passe ya na obengisa la mignonne to vanda wana to beta na yo débat ngana yo et puis démonstration koki mandete parce que na yebi ko kima débat et puis démonstration ba kanga ba porte ngana yo na journaliste je pense que oroki boloba langue tala bien aimé to lembi ba évangile ndeti ba frère o ba aventurier o te abatu biloko mikie to lembi nyonso ngana yebisaka peuple de Dieu c'est biblique muto azoboya ministère des anges aza bébé parce que Bible elle-même a été commencée par des anges apôtre Paul apôtre Pierre bango tout batambola na ba angelu kuteza na diacrement comme Philippe ali-moi Bible lobi ali-moi ali-moi akebima na Samarie lelo so prophète Ezekiel ali-moi bobenga ngana Hébreux 13:8 Bible lobi Jésus Christ est le même hier aujourd'hui éternellement le même miracle ça m'a attend Jésus sengele ça malelo ozolo bela makambo ya ba ange makambo ba air tout consort yo ebite ke nzamba sala ka solo ba air. Pourquoi Yesu kufa vers le 9e air? Frère, tu es un enfant, quand tu moyen attends comment les athées pose un niveau assez. Tala, koloba mingi mbanga passe.
na zela yo yaka problème yo zalate nga na chrétien pe chrétien yaka yo loko lobi nga na mutabakisi yo za mutanzambe bon nga na zana Jésus Christ na nga obengi mutabakisi yo pozana Jésus Christ na yo pe to vanda nga na yo débat entre et puis délivrance et puis démonstration frère tala bien aimé to lembi yo za malade Moutaye pananga prophète Ézéchiel na malade. Na kende kotangele Bible ke non Bible lobi robika boye boye. Non, na ko pesa obishima. Kout na ebi ke mo na bishima o loba keza kindoki. Bishima za langi luba ingolo ba miracle. Bien aimé, il y a un moment où un bébé prophète, oh mutu soit ça misapi boye, eza magie, soit sali boye, eza magie. Pourquoi vous élever Satan? Vous élever Satan jusqu'où? Bien aimé, Bible lobi qui apporte Pierre dans la prison mais enjaillé à Kangi apporte Pierre, à lobi que telema, tant à telemi ba chaîne kwei, à Simbi apporte Pierre na liboko, boke ne kotanga bisika na petit passage, plutôt passage wana. Na Actes des Apôtres 12 Obandi na 7. Azui apporte Pierre, accueilli na la première porte à prison, ba koti ba tobo la prison. Les lots prophètes Ézéchiel a bimi na États-Unis. Bozo monango Bokani c'est anine, mais mouton dans Saint-Esprit est double. Jésus-Christ était double. Bino bo éviter que Jésus-Christ ça la dédoublement. Azan la kata tombe ba kundi. Mais ba disciple ba dans la kata chambre haute ba kangi ba porte ba banga. Bien aimé, Bible dit Jésus abima na kata ndako wana, abima. Mais ba yebi kaza kuna na kata tombe. Mais Yesu abima côté la bango na kata. Oh, frère, t'as le niveau zanango. Oza bébé. Même le pasteur Bolandanga, bino bato bondi makasi le mystère de Jésus-Christ c'était boza ba bébé. Yango moni banganga ba l'équipe non en plaire. Yango moni ba magicien. Le nom mondi mais comme un problème, au lieu luka prophète à quel luka magicien. Pourquoi? Parce que bolembi si biso na ba français, bolembi si biso na ba lecti, bolembi si biso non nzamba ko sala. Non, nous voudrons le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu de l'actualité, le Dieu réel. Bien-aimé. Frère, tala soko yebi makamanzambe te vanda. Vanda, kendo betata sifflé, kendo betata mbunda, comme ata moyembi. Hein? D'être ma frère Mike, comme ata moyembi kendo yemba. Au lieu ya ombrier biso pamba. Tu parles du soleil. Yoza bébé spirituel, est-ce que toi tu connais le soleil? Oyebi d'abord soleil. Moi je connais la démonologie plus que toi. Je connais la spiritualité divine plus que toi. Frère, na kata soleil, na pose question za bébé spirituel, na yebi koko kokate. Ya on a bengiso yaka mbanga pasi koloba yaka nga na mbunzu débat plus démonstration. Frère, tala moyo bozo mona oyo ndeke abela kakenda hôpital wapi. Mbwa, hein? Avant ba vétérinaire ba koma abela kakenda hôpital wapi. Hein? Ba bête sauvage ndeti ba lion wana ba bela ka bakenda hôpital wapi. Oye loko sala ke bomba za la guéri. Alingi na fongola ba mystère siko awa. Nga na posa na fonga ba mystère boye publiquement te na posa bato ba mikolo nde bazo ba mystère ba pasteur ba mikolo et là on est ça que ndeka za na pota ba bete libanga aza na pota ake même l'hôpital te ba tie même coton te dakin te nini te mais pote kauki après 4 minutes. Pourquoi? C'est parce qu'il y a les rayons X du soleil. Na 4 soleil, il y a des ondes qui sont dans le soleil. Oyo nzambe acha bango uniquement pour la guérir. Je ne parle pas de Dieu soleil, mais je parle ici les rayons X du soleil. Oyo dans la katamo, nyango de big sakabandeke. So qui bada malade, so kaza na pota, yango big sabango. Bien aimé. Tala toye awa na kata sito eza ba black te toye po bana nzambe ba nyoko mi mingi le ba pasteur lukuta ba kombe belé bomoni lelo gege lelo nini makambe belé komi toye po bana nzambe bazwa lumière bana nzambe ba bika bana nzambe ba kanga makolo ba kende suko luka banganga te mais ba luka ba vrai prophète loko Ézéchiel. Bien aimé dans le Seigneur. Yesu ye moko kutu azwa mapa ezala combien? 5 mapa misatu et puis azuna ba poisson mibal Yesu abalolango akomisango ebele lelo so prophète Ézéchiel asala bobenga yenan mutakisi bobenga nga mutakisi. Bien aimé, c'est pour cela na ye koyebisa bino bato bozolandanga. Bien aimé, bokende bolanda ba fable wana te baza bana mikie ba pesa bino solution te. D'abord banda ko sambela pona bino bozwa ba solution te bobika raté bango bana Jésus-Christ babi moi je suis dans les faux. Mais moi, je suis dans les faux comment? C'est parce que je parle sur les anges. Oh mon Dieu.
tala bassesse, tala niveau bozana yango. Nzamba pambola, bato ba olanda prophète Ézéchiel, ba o bazo yoka message, ba o ba comprendre des messages bien aimés dans le Seigneur. Nzamba pambola yo ndeko, yo obenga ka prophète à tout moment pour encourager prophète. Nzamba pambola yo. Bien aimé, ngai na yeba Yesu te. Nga na miyeba te ke na la prophète lelo. Yesu Christ abimela ngai na 2010. Oyebe loko Yesu ayebisanga. Ayebisanga le Ézéchiel, na ko salela yo. Façon nga na ko utiliser le, na ko utiliser yo. Ekoleka et puis batebele bakoloba ke yo simbikisi lelo so na mona bato babenga na kisi bien aimé eza accomplissement à prophétie bien aimé soki na vie bato ba fingote ozana eloka mutu ya te manga kotela bato bazaka na posa babeta mabanga so lelo bato bazo mabanga babeta prophète Ézéchiel c'est parce que bazo mona quelque chose o bango bazangi nango zambelanga pambola ndeko nyonso o déjà za mukolo azolanda prophète Ézéchiel. Je pense que aujourd'hui, na lingaki na lobela bino sur les sources ya ba malade nyo sa kana nzoto abato et puis hôpital spirituel. Lelo to nyo kwama, lelo souffrance, lelo passe, ozo bela, ozo bikate, omeli kisi ozo bikate, ozo comprendre mais pourquoi na so bikate. Malade kidi. Yo mama, banda okotanda kalibalo botakate. Ozo comprendre pourquoi. Bien aimé, ce que le prophète Ézéchiel était là, au bêta, au combien de temps il vieillesse, au souirabo, au koufika bongo. Nzamba tini prophète Ézéchiel n'a signe surnaturel. Atindinga ipo na yo mutozo landanga. Atindinga po na maladie na yo, po na souffrance na yo. Lelo boyo ka ba témoignage, mbanga pasi papa, mbanga pasi mama. To pesa bino ba témoignage bo landango. Bo mona nde batu bazo bika nde batu bazo ba solution nde ba guérison zo salama. Malade ozomona malade. Malade uta wapi? Malade d'abord exista kate na mokili. Zambe tanga asalaki mutu, asala mutu en bonne santé. Biso nous toka en parfaite santé. Mais malade yaki kokota tangu Satan aye ko révolter kuna na ciel parce que Satan azala ange. Bien aimé. Le diable azala ange akita tanga kiti na kata mokili. Ayaki siko ko siéger na kata 4e dimension. Na 4e dimension de ayaki ko kanga otobenga ka technologie nyonso ndesko ayeko chasko trône na ye vers 5e dimension abandi misala na ye eloko ba arme ya liboso oh le diable ayaki ko monter ezaki ba arme oh ya ko détruire l'être humain ya ko longola kimia kat na biso c'est parce que Satan avait compris que mutu azali ko pesa mingi lokume pa nzambe puis nzamba bandeki na ko pesa mingi importance vers mutu. Parce que le col a yo yeba na rien pe na enseigner bato bazo yeba adoration na biso na ba ange ya biso bato eleka ya ba ange biso to ana importance makasi nde to za bien aimé dans le Seigneur to ana importance makasi yango mona ki Satan était jaloux de nous à se révolter abino je vais détruire l'être humain et là on na salaki ayaki ko créer maladie et là on est surtout mona satanique ezali contraire ya Jésus. So le automoni malade, yeba keke contraire ya maladie, ezalaki nini? Ezalaki guérison. Guérison. Ava et comme à guérison. Le diable avait déjà connu que non, il y a quelque chose de surnaturel là. Ne Satan a ko pervertir. Yango mona ki be monsieur landa ki na yebisa ki bino. Satan a créé kate mais Satan za uniquement pour na ko pervertir. C'est un imitateur. A imita que l'on connaît ces malamu. Le lot en bonne santé. Mais le diable pour aeba ko imiter pour akoti sa malheur na kata vie na yo appelle son maladie. Maladie wana nde ko ya ko détruire vie na yo. Bien aimé. Mutazo bela. Ana posa prophète Ézéchiel. Aboneli. Nzambe na ana posa prophète Ézéchiel. Bino pe boyebi. Il y a des fois où bo benga nga bo ngati. Alors Nzambe na ana posa mosakoli wana. Bien aimé. Nzamba zui elongi ya prophète Ézéchiel akoti. Anjo atambola kanangai akei tikuna bisika mutu azali na poto a prier pour na mutu. N'est-ce pas vrai que yo ndongo zo ndanga olala na butu nano lota te que pasteur na yo aya imposer maboko biki tala niveau ya basala nzambe et puis yo pe chrétien vandi wana olingi pe otia matoyi na yo oyokeli epe et puis ondimi obandi au chrétien prophète Ézéchiel ozo mona niveau jusqu'à quand tokokola bien aimé dans le Seigneur jusqu'à quand tokolonga na bassesse. Tala yango mana bobole zo stika yote. Pauvreté si pauvreté, misère si misère. O melaka kisobi kakate. O lingi pe ko loba siba homme de Dieu.
Bien aimé, naïf Sarabana Nzambe, je sais qu'il y a des enfants de Dieu dans ce site. Naïf Sakabino, qu'on a apprécié à Kolobate, Sengeli Zamba révélé. Et Sengeli Zamba révélé qui est le prophète Ézéchiel. Bien aimé, je suis un messager. Moïse, tu vas comprendre, a été. Miracle et salama boye biango. Misunezo kitaboy. Il y a papa moi ici, le prophète. Tous les ans attend à nouveau. Tous les ans attend à nouveau. Nouvelle alliance. Tu as dans l'ancienne alliance. Non, frère. Dieu ne change pas. A dit Malachie 3. La Bible dit dans le livre de Malachie 3, Dieu ne change pas sa nature. La nature de Dieu n'est pas naturelle. La nature de Dieu est surnaturelle. Frère, ce qu'on a évité, c'est qu'on apprendre que la nature est surnaturelle. Et puis le surnaturel, c'est quoi? Le surnaturel, c'est ça que je comprendre. Il y a un frère Fortune Mbala, je comprends ma surnaturalité. Il y a un vraiment frère, il y a un enseigné. Si vous avez onction, on a imposé ma bonne onction. On a bien ma sorcellerie. D'abord, toi tu connais la sorcellerie. Il y a combien de degrés dans la sorcellerie? Hein? Il y a combien de degrés dans la sorcellerie? Toi, tu connais la sorcellerie. Sorcellerie, elle a degré à souka. La force, elle s'y fait degré à souka. Ah, frère, au coup, c'est la sorcellerie. Au lexi, non, pas ma l'obligation sorcellerie. Est-ce que c'est normal? Bien aimé, ma kamanza mozo bengango sorcellerie. Bongo yesu o amata sa ascenseur yemoko, amati na avion te, amati na ascenseur te, azo mata dans le vide, bazo mona physiquement na misu amati akei. C'est que yon a yebi so yesoye lelo, aye lelo bien aimé na yebi ke torazo mata donc dans le vide comme ça na moni yo ofinga yesu hein. Ozo mona niveau, yango moni bandoki ba fina bino na kingo. Bien aimé dans le Seigneur. Tala chrétien en Zolandanga, toi n'époque où Sengeli to comme Bamikolo, toi n'époque où Sengeli to bangate, même si tu que place on a qui ces ali ndeko, soko zone di makisité et ko simba yote. N'ina yebi sa papa mona fongolo moi mystère. Au moins so que une église moko be bazo ko adorer faux Dieu. So côté une église wana, soko découvrir que bazo ko adorer faux Dieu. Et loko yo ko sala les anini, yo kondimate nyonso bazo sala. Tangu yo zo boya kondima o bango bazo sala, automatiquement okomona que Nzambe ako protéger yo et puis ba force maléfique ko kota na nzoto noté. Bien aimé. Ndeko, maladie o zanango. Maladie d'abord est anime. Yo frère ozoboya sire surnaturel, ozoboya si miracle tout comme ça. Maladie d'abord est anime. Maladie est un domaine moko spirituel. Oye bien côté. Na expliquer siko. Je suis un professeur. Nazo ko expliquer. Nzamba pambola yo muto azu déjà papier na bikinaye. Azo koma déjà nzamba pambola yo. Toi na minute belete, le to flasher mo ba miracle muké. Yoka. Malade avec comme malade des arca d'abord esprit. Tangu Satan akitaki na kata mokili akitaki na ba ange o a séduire a uteki ko séduire plutôt kuna na lola akitana bango ana mokili tanga kiti ayeko sala sko gouvernement na ye na kata gouvernement ayeko pona démon moko a posséder pour aza la spécialité donc ya ko eba ko injecter ba maladie na kata banzota bato nde Satan aponi démon wana tanga poni démon wana atindi uniquement pour pesa maladie boye ba te makambo leka na bopito tant boko ta bopito bomonika sini moko boy neti sini o za na hôpital wana boye biango bache croix bache cercle bache croix na katikati eza pentacle mobimba je pense que bato ba makama pentacle bayebi bato kabal juif basela ba pentacle tout consort siko sini wana elaksaka cheval de la mort et cheval de la vie. Croix wana d'abord tant que ça déjà liboso à hôpital et ça déjà na une puissance. Tout symbole a une puissance. Si tant que yo zokota na hôpital, ozana ba ange à sécurité malgré tous ces frères azo douter ba ange ya sécurité même des pasteurs ba doutaka ba ange à sécurité. So siko yo koti wana ange à sécurité directement si ni wana ko zala na influence kati na yo. Yango mona bande comme so mona koti hôpital ako bimate timbongo te aussi là à quel vide même compte bancaire mbongo nyo c'est nini et sili azo bikate. C'est parce que si ni wana ezana influence makasi na kata nzoto na ye. Bien aimé dans le Seigneur. Yo maman zolandanga, oyebi makambo ezalaka na kata ba pharmacie, kena ba pharmacie. Au moins na pentacle moko dessin mo ba dessina kawana. Bache coupe, bache serpent, azu akotisi mutu na kata coupe wana. Boyebi signification, eza ba pentacle moko ba bengango cheval. De la récupération d'or. Cela veut dire soko meliki siwana.
soit ekoki ko récupérer santé na yo yango mama somoni omeli kisi ozo bikate donc santé zo kende na yebi kozo landa ngai. Bien aimé dans le Seigneur, maladie est spirituelle avec comme maladie ezala d'abord spirituelle. Yango moni bato ebele ozomona lelo bazo vivre bien te makambo ezo simba te maladie na ba maladie vie ezo kende liboso te makambo nyonso ozo sala ezo simba te papa bando bala mama ozo comprendre te bozala na bino ba fiancé moi ba vie moko ya masumu nebo mesana mais ozomona bozana quand même na moi force nzoto mais depuis que ozwa mama otiana ndaku hey makambo yinda okoma lokola soso oyebi soki soso akimi mbangu obimbwa so akimba le lemo koma kabe mulai okoka musala te olemba ba bebi so nzoto ki mobile hémorroïde lia yo mukongone si so mukongo yo po sala ta distance ata ya 1 mètre bokoka te 1 kilomètre okoka te ba bebi sa vie na yo ba bebi sa ki bomwasi ba bebi sa ki mobile na yo faiblesse sexuelle ezali ba esprit diable atindango po e contrôler ba santé na biso et détruire biso et longola kimia na kati na nzoto na mutu yango moni Bible lobi na mokanda na Matthieu chapitre 10 verset 1er yesu azoloba bokende tango bokokende kuna bobenga na ba maladie na banzoto ya batu et puis boyeba ko benga na ba infirmité et loko nyonso oyo eza na kati na nzoto ya mutu oyo ezo nyokola mutu bien aimé dans le Seigneur eza démon maladie wana kitaka yo te yeba ke eza démon siko esprit wana tango yo zwi médicament omeli yango d'abord médicament plus tard tolobela source ba médicament ba kisi utaka wapi médicament tango zoya ekokutana na esprit oyo ezo dominer malade et puis esprit wana osala nini ekoyeba ko dominer médicament yango mona ko meli kisi ozobika te. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une importance, il y a que Jésus Christ kati na yo. Importance, il y a que ba ange tout autour na pour na ko protéger yo. Aza bébé spirituel. Même Jésus-Christ, pour ayeba, pour qu'on ne vaincre, auto bengi le calvaire, il y a eu les apparitions des anges, ba ange ba bimele ba fortifier. Bien aimé, évangile nini bozo te abiso. J'ai entendu un frère, alors est-ce que dans la Bible il y a un ange Raphaël, dans la Bible oh, botanga nga kombo ange Raphaël. Tala niveau na yo za mo amukie. Toi tu penses que dans le royaume de Jésus-Christ, to ko za la kara na ba ange mi balé. Gabriel na Michael parce que la Bible est un Gabriel na Michael. Toi tu penses que tu roses à la canne ba ange mi balé na peso siko question. Ya on a posé débat face à face. Na peso siko question. Yebisanga ange oyo abimelaki manouach. Ange abimelaki manouach papa ya Samson. Yebisanga ange wana kombone nani parce que la Bible tanga komba ange wana te kombone nani. Tu penses que ange wana abimelaki eza ange Gabriel? Frère, tu penses que dans le royaume de Dieu nous pouvons seulement avoir des anges? Même au royaume à Mokili, awa, tous en a pas policier qui a mis balé. Frère, Bible et l'oba makambo belé na parabole. Bible bomba ba secret belé. Yango moni Bible et d'autres services que batu o bakotanga yango batanga lokola be critique mais batanga yango lokola une révélation. Il faut dans la révélation au comprendre. Bible le mokanda na Jean. Dans le dernier chapitre, Bible lobi ezala makamususu comment na Bible awa et salama na vie à Jésus ba komangote. Et na makamususu oyo ezo le kalelo ba komangote na kati ya Bible. Bien aimé. Wana posa cours na peso cours na tangisa yo. Bien aimé dans le Seigneur. Maladie osomona oyo, sida et ce sont des esprits. Ce que tango ekoya na kata nzoto na yo avant d'abord eyeba ko bima caractère lelo ba minganga ba détecter ngo na ba laboratoire ba mona que non eza maladie tel ezaka d'abord esprit wana ce ko ekoyeba ko influencer ba anticorps eza ba organe nza macha na kata nzoto mutu pour combattre ba microbe ce ko ba esprit wana ko attaquer ba anticorps et lembisi ba anticorps ce ko tango ko lembisa au moins mutu akomi faible tango comme faible ba moko esprit wana ko exprimer caractère bimi maladie minganga ba benga tuberculose, sida, hémorroïde, tout consort. Si qu'on porte des mots à Kende, et c'est un anine, et donc c'est un hôpital à Jésus-Christ, au Tobenga la prière. Il y a un moment yes, alors bien Marc chapitre 16, à Bibo Kende, bon de la prendre à Bika. Bien aimé, je pense que bon on a témoignage moko, na paix s'appelle numéro. Bo benga bato wana parce que prophète bato bazo ndima yo te biso tozo vivre ndenge nzamba zo salela pesela biso pesela bango ba numéro na biso ba benga biso toza ana poto mama Bobette depuis Canada mwana mwasi mazo suba
Azo suba. Y'a un prophète, n'a pas témoignage à ma suba yo. Azo suba. Sikoyo, aluki prophète Ézéchiel, aluki ba pasteur. Je pense que n'a pas frère Fortino Mbalo. Abonde pour na 0 chizengo. Na chiluba, na wana chiluba. Na linga lingelo ba 0. Naza mouyaka 100%, mais j'aime les Balouba, j'aime les Bakongo, j'aime toute tribu. Bien aimé, maman wana kei, kokeake wana, aluki basala nzambe babonde la pona 0. Tala esprit à masoube kangiye. Tala eloko nyonso zomona flou na kata vie na yo, eza démon. Eloko nyonso zomona clarté na kata vie na yo, bien aimé dans le Seigneur, eza démon. Yango moni Bible zo isabiso prier sans cesse. Yo ndeko néglige ka prière, yeba que Satan aza déjà na prise à vie na yo. Je pense que tu as directement témoignage à maman Bobette. Et donc ça m'a parlé et puis nazo pesa numéro naie. So beti tembe obengi. Yo moko yo ki lo lengen zambe azo sala ba miracle na vie ya bato bazo benga prophète Ézéchiel. C'est parti. Shalom bana nzambe ezalinga ndeko na bino madame Bobette azaki ana ba problème na ndako suba na betu na yebaki te que n'a pas de problème. Donc il y avait un homme de Dieu comme pasteur Ézéchiel na yebaki te on a cliqué sur internet na cliqué na bengi na soli na ye ça na prière apesinga ikirika ya citron à pamba na somba citron na mela citron pendant 3 jours na somba ba citron misat na meli pendant 3 jours. 4e jour na moni dépense totale na vie na ngai eloko lisusu te. Donc nzambe asali nayebi pasteur ote mais na ndimeli ye, donc bondimela ye na kombo na Yesu, amen. Bien aimé dans le Seigneur, wana boiti ko landa maman Bobette. Si on a fait sabino témoignage, il y a frère Jackson depuis les États-Unis, à mon prophète Ézéchiel, abima na kati ya hôpital. Pe na opesa libero na ye azan États-Unis, na ye na simba na makolo na ye boye. Tant na simbi makolo ne nzamba osala ka limusinga na zongi. Koto akendaki kuna atala lokolo boye lokolo zonga normal atambola mgie koka. Bien aimé dans le Seigneur, je pense que bozolanda to luka témoignage Johanna. OK. Oui, boyo kasko témoignage à frère Jackson vraiment et yinda ki mabe na tiki bino bolanda témoignage à frère Jackson. Oui, bonjour à tout le monde, mes frères et sœurs. Je suis le frère Jackson, je réside au Canada. En tout cas, ce que je veux faire un petit témoignage, moi-même j'ai vu, j'ai constaté et c'est réel. Le prophète Ézéchiel, c'est vraiment un envoyé de Dieu. Depuis un certain moment, j'avais un problème avec ma jambe. J'avais des problèmes de bouger, tout ça, surtout au niveau du talon du pied et mon genou. Ça me faisait vraiment mal jusqu'à arriver même au moment où je ne pouvais même plus bouger. J'étais comme un peu à moitié paralysé. Alors, ça s'est passé hier soir, vers 3 h du matin, je l'ai appelé. Et puis, je lui ai demandé de l'aide parce que vraiment, ça n'allait plus. Et puis, le prophète a prié pour moi. Il m'a dit de répéter, il a fait une prière que je devais répéter et puis lui-même a prié. Il m'a dit après 5 minutes, tu verras, toi-même, tu vas commencer à aller mieux. Après, quand on a fini, j'ai fermé un peu les yeux, vu que la douleur, tout ça. Comme si c'était un rêve, comme si c'était quoi, j'ai vu quelqu'un qui a apparu. Et puis la personne qui est apparue est venue à toucher mon pied, là, ma jambe. Et puis quand la personne a laissé, après même pas 2 minutes, je commençais à me sentir bien. Ma douleur avait pas complètement stompé, mais la douleur était plus comme avant. Je voulais mettre mon pied par terre et à présent, je peux marcher, je boite un peu, mais c'est vraiment, moi-même j'ai vu vraiment le moins que j'ai jamais vu dans ma vie. J'ai tenu vraiment à faire ce témoignage. Et puis, en tout cas, je vous donne son numéro, c'est le 243 81 61 96 772. Donc 243 81 61 96 772. C'est vraiment Dieu agit avec lui vraiment. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, wana boladi témoignage à frère Jackson. Bokolanda sous témoignage moko toza awa nelengi ya Congo, bien aimé dans le Seigneur, toye awa pona relaxa bino makasi ya Jésus Christ botika bada kwa nganga.
Bien aimé, bolanda toujours témoignage, branche à témoignage, na tiki la bino bolanda ba témoignage. Ba contact nanga bo mon nango wana, ba comme prophète Ézéchiel Matisika, au bo mon yonezali 081 61 96 77D. Code ya mboka boyebi yango 00243. Donc dans numéro nanga isa wana boza déjà comme mon nango. Na tiki bino bolanda d'abord témoignage, bolanda d'abord témoignage tango boko yoka. Donc bino moko boko vivre le lenge nini miracle ezo salama boko vivre le lenge nini ba bénédiction ezo salama awa bien aimé na elengi ya Congo bien aimé eza city oyo Jésus Christ alobi ke prophète Ezekiel kende kuna po bana balandaka kuna babika na ba malade na bango. Donc bino mo bolanda kaka bango bayaki na ndako prophète miracle ezam na église té na ndako prophète bolanda service à délivrance. Donc natiki bino na maboko ya elengi ya Congo TV. Bandoki o bakangaki na basinga mutu na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Au nom de Jésus, na potolier bisika nyonso babombaki na binisi na kata zelo kata mutu na condition de soi vie ya mabe bakende kokanga na binisi na kombo na Yesu. Au nom de Jésus, libérez. Basinga les bakangaki, basinga wani katana, azala libéré, azala libéré. Na binisi na cercueil na kombo na Yesu. Libéré. Comment on est basinga nyonso okangaki na kati yango na kombo na Yesu ekata na libéré télémisa na libéré au nom de Jésus. Papa nazo ko libérer pétoile na libérer étoile na ye bandoki bakangaki na libérer yango na komba Jésus. Na libéré yango na komba Jésus. Na libéré yango na komba Jésus. Étoile. Tikangai na lebi tikangai. Au nom de Dieu de Tikangai nazo kende na malembe nazo yoka moto botikanga na kende na malembe na kombo na nzoto ango ya yo. Kende na malembe na kombo na Yesu. Yo. Kende na malembe na kombo. Yo na. Kende na malembe na kombo na Yesu. Kende na malembe na kombo. Nyoko yepe. Kende na malembe na kombo na Yesu. Kei nazo kende te. Malembe na kombo. Ali, iloko nyonso chaki na nzoto longola yango. Kombo na Yesu. Longola yango na kombo na Yesu. Nazo kende moto. Nzoto eze yepe. Botika ngai. Botika ngai. Longola iloko nyonso chaki kati. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Libela kozonga na nzoto. Yako jwa mbongo te. Na fungoli mbongo na yo nom de Jésus. Na fungoli mbongo na yo nom de Jésus. Na fungoli. Eza na sake ebele. Na fungoli. Na fungoli mbongo ne. Papa nazo libérer moto etumba esprit oyo. Saint-Esprit na libérer moto na yo na tindi yango tumba esprit. Fais. Na libérer moto pela. Moto pela. Eziki sanguya nyonso o izo résister na nzoto. Na libérer moto. Fais. Moto. Allez, kende. Na libérer moto. Au nom de Jésus. Na libérer moto. Na prophète. Na libérer moto. Fais. Na libérer moto.
natiki mbongo na allez kende tika libela na kombo na Yesu telemisai. Merci Jésus. Papa nazongisi bozwi na nyonso na nzoto oyo nazongisi santé na nyonso nazongisi nyonso abungisaki na kombo na Yesu nazongisi nyonso abungisaki na kombo na Yesu. Papa tika nguya Saint Esprit wumi na kati nzoto na tyengu ya Saint Esprit na nzoto. Saint Esprit vanda kati na mwana mwasi oyo. Saint Esprit vanda kati na mwana mwasi oyo. Saint Esprit vanda kati na mwana mwasi oyo. Pakoli mafuta na komba Jésus. L'huile du Saint Esprit, je l'applique au nom de Jésus. Je l'applique au nom de Jésus. Je l'applique au nom de Jésus. Merci Jésus-Christ. Papa, Glodidi Asika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata.